Batu neti babiso oto alokwa mungwa. Omoni mungwa sans publicité, sans marketing, sans manager, mais oteka makoleka ta biloko oyo basala ba publicité. Nde babiso oyo. Alors comment ne pas citer ya kosala osala oyinanga osala conflit po okokate. Parce que to simami na maboko ya moto oyo mutu moko te ya mokilo akoki kobotola biso na maboko na ye. Nde babiso oyo tozaloka ba mungwa ezalaka na publicité te. Do mona publicité mungwa na télé, oyoka publicité mungwa na radio, omona publicité mungwa na ba réseaux sociaux awa. Nde babiso oyo. Donc tika komi pesa no pas cité ya ko jalouser biso, komi pesa no pas cité ya ko ina mutu neti ngai boye parce que okokate tozala kwa mungwa mombonda topela na maya misu na biso moko lokwa bougie. Nde ba biso oyo place ozali oyoki na kotage yo te pona peso gaz na opeo gaz te na kotage yo te mais ozanga komona ba video na ngate omona video oyo. J'espère que yo moko kolo na place oza oyebi oyoki pe.